Rafin Tumba azali na mibali mosusu. Oyo nyonso alingi koyeba ndenge Rafin Tumba asalaka po abima na mobali mosusu. Papa bana na ye, mobali na ye azala toujours na calme to makambo ekende na calme. Pe oyo nyonso alingi ye pe atrompaka ya ye mobali soka azali mosika. Même ye aza na Belgique, mobali aza na France, to aza mwa mosika na ye. En tout cas, landanga okosepela, okozwa mayele ya kitoko, pe okoyeba pe mwa ndambo ya technique ya Rafin Tumba. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Bon, bolanda ngai. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko foko yebaki, Rafin Tumba abeta batour ebele na Turquie, pe abeta batour ebele na Afrique na kanisa. Bakote akenda boyeba ndenge lekate. Me bomona ye amatati na Afrique na likolo yetaja suka aza kosukula na mayo de bain. Me batu baganga te, bakomprana rien, baloba pe mingi te. Me Rafin Tumba wana azali toujours na ya ye mobali. Papa ya bana na ye mibale oyo awuti kobwaka kalate na video mosusu oyo wana eza na se. Alors, soki bolandi malamu, Rafin Tumba azalaka mingi toujours na bana mibali. Même na Afrique, tango asalaki video wana, azalaki toujours na ba garçon parce que ayebiki oyo akosala, ba garçon baza pene pene, bako respecte oyo azana ye po azali boss na bango to bayebi ndenge bako garde to bako solola entre bango na bango ke songi ya basi ekendeki rapide. Ata mibali bakoma songi makasi me utaka mingi toujours pa ya basi na bango bapesi mibali bamemi pe bapanzi. Alors Rafin Tumba na Turquie ndenge moko bomonaki même na ndako azalaka toujours bana mibali moto bazalaki koya même na ba image na ye. Wana ezali po bomona bokanisa teke asepelaka nde na bakamarade ya mibali ke ya basi. Ezande toujours technique. Bien sûr ba oyo bayi na ndako ekokozala azobima na bango te, me oyo azobima ne akokozala pene pene to azape na kati na bango ou bien azali banda, me ezali kaka estile. Me to tika nanu ya Rafin Tumba to kende oyo nkai nalingi kolobela bino. Foko salaka boye, soki oza na situation ya Rafin Tumba. Okoki pe kosala neti Rafin Tumba sali. Ozo bwaka mobali na yo na live direct. Me sikoyo soki ozano vedette starte. Oza mutu mobali no aza distance lokola tokoma na ba telefone direct boye bapel video. En tout cas, yo fozalaka toujours prêt ya koyamba mobali no 24 heures sur 24 heures na appel video pozala na confiance na yo. Même sokoza na makangu linga oyebisa yeke mobali na yo akoki kobenga na moma nyonso. Ye asala erreur moko te soki ndenge nini. Bon, soki pe asala erreur yo moko yebi ndenge kokoloba par hasard akosoli brusquement ou bien eloko moko okoki koloba radio to téléphone. Mais foko zalaka toujours mayele tangu bakobenga yo ezala makangu na yo azala te, zwaka toujours précaution. Mais soka zali kobanga te, tia toujours téléphone ndenge okotiakaka ezala na appel vidéo okokotika ngo na toilette okokotika ngo na cuisine
mwa musika bisika makangu no azali. Me makangu fo yebake toujours ozelaka appel vidéo ata ya mobali no te me ya yaya na yo to mama na yo to papa na yo po azala na bokebi nyonso. Même soki ayebi kozala mobali okokoloba ozelaka pe ya mobali na yo. Mais sikoyo mobali no fo pesaka toujours espoir. Bien sûr, nga nazotinda bino te bosalela ngo, mais soki aza musika ebongi salango kaka, sino te bokoya kokabwana lokola Pamela Shekola otrompe bilengeleki ti oluki ocreye likambo mobali azwa faute po boboyana. Mais bongo te luka o soko lingi o continue kozala na mobali na yo, mais oza ko consoler to oza ko tromper sala o nga na lobi. Alors, lingaka sikoyo, chaque fois soki mobali no abengi, zalaka na imer vraiment ya kitoko, ko lukaka te ofonde imer yango, ko luka te olenga, même ozana makangu pene pene, même ozana nini, zala penza yomoko ndenge bozalaka. Soki mobali na yo aza koloba, yo lingaka olakisaka toujours ozana posa na ye, chaque minute ayala pene pene na yo. Bien sûr, ezape rêve na ota mosusu, ozana posa mobali na yo azalaka pene pene na yo. Moyebi ke eza difficile aza musika. Alors yo fo lingaka olakisaka na chaque appel vidéo. Surtout lokola ayebi yango. Lokola ayebi yango, lingaka pe olakisaka chaque fois pe olobelaka ye. Soki sikoyo trompaka mobali no te, okanga makolo sizo ozelaka kaka ye soko ye akei, wana eza na tina te, zala ndenge kozala. Soko kosilika silika, soko koseka oseki, parce que ozali ndenge ozalaka. Mais soko trompaka lekisa makamba kitoko koleka mamu. Mais tango kolekisa kofondaka penza mingi te, oyo yo bandosala mingi ezala naturel. Oyo nde okoki kofondaka oyo etali makambo ya kosangisa nzoto. Pamba te mobali na yo tangu aza kointerese mingi na yo, azo interese teke ayeba soko kendaki wapi, soko ozana bakamaradi boni, soki boni. Même azo sula no makambo ya boulanger, to ya wenze, to ya Chateau Rouge, ou bien ya matonge, ye aza kosolola makambo wana, ezate po ayeba, me azo interese kaka, ayeba soki yo na kosangisa nzoto, ozelaka kaka ye tango yaka, to ndenge nini. Ou bien ozelaka soki ya ye, ou bien ozelaka kaka tango ya koya. Bien sûr, akotunaka yango te, ou bien soka tuna yo, akotuno pamba te. Mais yo sikoyo, lingaka okotisaka makambango ata ya lobi te, pote ye ayeba. Okoki kolobaka makambango te, mokoko loba seri ndenge nini yo ozalaka musika kuna, yo sikoyo oyokaka nzoto ndenge nini, osepelisaka nzoto ndenge nini. Yepe akoki kotuna yo, bongo yo kuna osepelisaka ndenge nini, ou bien akokoloba no, oza fidèle na ngai te, yo moko oyebi ndenga koloba. Toujours obando tiapa na ye, bino mibali bozalaka boye. Ya koloba bongo basi bazalaka boye te, me yo koloba limbisa ngai na bosani, me na linga lobola na loba na yo papa po naza kobanga oza mobali nanga. Ya koloba ke ngai yo nazo bangelo te, ou bien kokoloba gape nazo bangelo, me yo pisika wana bimisa ba miskle. Loba papa oyebi malamu, ngai ndenge nazali awa, tangu nasalaka na yo, ya liboso na lukaka na peso elengi. Bien sûr nga nazwaka elengi, mais nyonso nasalaka pona pesa yo elengi. Soki ya lobi, en tout cas, wana tango mosusu ozoloba kaka pona koloba naza musika, yo zala toujours na maîtrise loba, mais pourquoi ozoloba bongo oyebi yango malamu. Ya koloba non na yebi bien te, parce que oexplosaka pe otindaka to changer ma position. Yo koloba nyonso wana yo nde mutu nasalaka pona peso bilengi. Soko pesinga bilengi, yango nga nalingaka to kabula bilengi, yozo yoka nga pe nazo yoka. Soki alobi ne susu ta koti makambo susu, yonde continue koloba. Loba papa na bana, soko lingi oyebake, ngai posa eyaka te, olobi oui naza mutu,
posa eyaka me eyaka na tiaka ngo vraiment kate ata kutu na tiango ka na kanisi mbala moko yo soki na kanisi yo na lobi mokolo koya ekoya kosilisa nanu na silisi kokanisa te tangu kaka na sokolaka ba douche oya biso ya poto awa mbala moko elongoli nga posa ye akokobuka na koseka to kotuna elongoli yo na ndenge nini otiaka misapi yo lobi no papa kaka maya pamba tango nazo sokola na pression wana mbala moko etake mobali akokoloba me pesi yo posa si mokoluka mutu mususu yo lobi au contraire tango nde mai etutaka nga na fize en tout cas fize tango esili kaka mbala moko okomona nga moko posa esili yo moko comprendre kaka mobali nanga bino nde bo comprendre po ye akoexplike mobali ne na detail nga nazoloba na bino bozolanda nga bo comprendre alors posa mbala moko esili donc akomi satisfait neti abimi na oya ye mobali alors mobali bisika wana akoki ko comprendre parce que ayebiki orie epese posa ndenga zaki na posa esili mbala moko neti boye mobali akoko comprendre ndenge batu babetaka savon bien sûr ya betine savon te me mai ya pamba kotuta fize kanisa fize tango eza ya kosilika eza koningana kwe mata koleka volcan na kanisa bino moko boyebi ndenge esalaka bino basi na zoloba sikoyo na ba pression ya ba mai na biso ya douche lokola ba douche na biso ekweyaka na mutute tozana basinga okoko tiango na sali peke pompe okoko tiango partout bongo tango mwasa tiaka na fize bala moko posa esili en tout cas place wana mobali no ako comprendre yo ata atalaki video nanga ya papa robo ako comprendre yo kaka yango wana foko yebaka ba technique ezali ebele me ba technique mususu moyena lobango ezate ebongi benga ngai na laksango en live en pratique oluwe esika tokutani na blaksa yango na malembe nyonso okofuta eloko te na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.